leader na mapata asilisa luxe ya avion atia complexe ya avion mopandi compagnie aérienne oyo etika voyage na défaut pour akomisa yango eloko pamba bondimelanga que à travers bavion na ye mokwake Airbus 330 Airbus 320 pe ATR quel que soit rang social na yo CAA apesi opportunité ya voyager sans plaignant pour abouki ba prix a komisi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond prix ya billet engaye neti kaka nyampoul et comme très abordable veut dire moto tout quel que soit rang social na ye ana tina koka mingai na nzoto te pour na voyager on peut femme d'affaires commerçant politicien responsable d'entreprise enseignant et ezala yo chayo lelo na modèle CA boukeli ba prix ya billet ni melanga que complexe ya voyager sili pour atafuni ba prix et commis très abordable CAA atieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Goma Kinshasa na Airbus 330 na ye 9 fréquences mokoka par semaine na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa en raison de 7 fréquences na Airbus 330 P2 fréquences na Airbus 320 et s'ilité 2 jours par semaine vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa et commanda kozala avant midi puis après midi. Ah, CAA, Osaka Boepo Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe et noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Bon week-end na mabota na bino nyonso ba papa mama bandeko mbote na bino balandi ya journal ya peuple pona peuple info lingala to fongolongo pona ko sabino que chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayamba ki bongo délégation ya ba notable jeudi 18 novembre ba notable ya Ituri pona ko sola masolo o etali pacification ya province ya Ituri Nadina Sona na Nathalie Kaila Kapenda reportage. Fox pour la etali pacification, réconciliation, paix développement ya Ituri, conduite par ya Thomas Lubanga, bazali prête ya ko amener baction na terrain pour na aider président Félix Antoine Tshisekedi ya kosi sabat oya mabe bazali kotungisa parti oya est la République démocratique du Congo ezali maloba oya bimaki na audience oya chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi accordaki na ba entité ya société civile ya Ituri situation sécuritaire ya Ituri ezali bongo catastrophique chef de l'état alingi ayeba malamu situation oya ezali na connaissance moko approfondie na ba réalité sur terrain coordonnateur ya Task Force Thomas Lubanga a précisé qui pona oye tali regroupement oye ezali composé na ba sensibilité sociale pe ethnique ya Ituri yango ezali réponse ya malamu pona komema kimia pe développement na Ituri na oye tali réponse ya chef de l'état Thomas Lubanga a précisé que président de la République aza na disponibilité pe sens ya écoute Bosimba que chef de l'état ayamba ki bango maboko ya kofungama a précisé que o ezali ko faire avancer le la organisation ya série ya ba activité na côté armée ezali déjà na ba effort moko considérable Thomas Lubanga azanga kité na occasion oyo ya kosala appel na ba terreur ya ko kata makambo oyo o ezali ko bebis a histoire ya Ituri et comme mabongo ndeti makila violence pe intolérance ezali na yango malamu te bosimba ke na audience oyo ezali bongo le lendemain ya rencontre ya Félix Antoine Tshisekedi na ba députés nationaux il y a 2 provinces sous état de siège bosimba ke prorogation état de siège esalemaki bongo pour la 12e fois. To changer chapitre to kene bon na primature pour nos sabino que na cadre ya renforcement ya coopération entre RDC na Nambibinde Premier ministre Jean-Michel Samalukonde ayambaki bongo madame Netumbo Nadine oyo azali vice premier ministre en charge ya coopération internationale namibienne Nathalie Kaila Kapenda Nadine aso na ba détail.
Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde Kenge ayambaki Madame Netoum, vice-premier ministre en charge de la coopération internationale ya Namibie, vendredi 19 novembre. Oyo azali bongo na Kinshasa na cadre ya 3e commission conjointe ya coopération entre Namibie na République démocratique du Congo. Madame Netoum Nadine ayamamaki bongo epai ya chef ya gouvernement na nzela ya ministre ya coopération régionale Maître Didier Manzenga na maloba na ye. Madame Netoum a expliqué que visite ya courtoisie oyo esalami epai ya premier ministre na occasion ya kotalisa niveau ya coopération ya ba secteur ebele ya vie entre RDC na Namibie. Kasi objectif ya commission conjointe oyo ezali ya koassister président na premier ministre po ete basunga peuple ya bamboka oyo mibale. Sikoyo lokola toza kosala oyo tomonaki na misu na ba secteur ebele lokola na secteur politique, diplomatique, pe lisusu lokola momesano soki tokoti na ba réunion oyo esengelaka na biso tosala ba visite ya courtoisie yango toyaki kosala awa na acquis de droit. Premier ministre Sama Lukonde na maloba na ye lokola responsable Papa Moboti alobi ete na réunion oyo esengeli vraiment tolandela totala na ba secteur oyo to s'assurer que na secteur ya économie ezala pleinement représenté pe ezala assuré pe ba accord nyonso oyo ezwami RDC na Namibie ekota na application pe totala lisusu na commerce, investissement, également pe na secteur ya pêche, secteur ya santé pe na domaine mususu pona ko servir peuple. Madame Nandi alobi RDC na Namibie esengeli ba continuer kaka ko travailler ensemble po ete bazwa ba décision commune oyo ekotiama na misala pona intérêt supérieur ya population ya bamboka oyo mibale. Ba alobelaki pe lisusu na makambo oyo etali mai, énergie na makambo mususu pona développement ya peuple ya bamboka oyo mibale. Tokene bongo na chambre basse ya parlement pour le sabino que ba député ba jugé bongo recevable na projet ya finance exercice 2022 na plénière ya jeudi 18 novembre 2021 après ba réponse ya premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde. Domi Bendelo Nathalie Kaila Kapenda ba détail. Ba préoccupation oyo ba député ba souleva qui est pas le premier ministre na présentation ya projet ya loi ya finance exercice 2022 et pesamaki après délai à 48 heures oyo ba sollicita qui pour na ko présenter moyen de défense na bango ba élus nationaux finalement ba déclaré recevable projet ya loi ya finance exercice 2022 projet oyo etindami na commission Ecofin pour approfondissement pe toilettage na yango. Na réponse ya premier ministre a regroupé ba préoccupation na ye na cette thématique phare. Ba inégalité o ezali visible na ba province pe nécessité ya réduction ya train de vie ya ba institution ezali bon en faveur ya urgence et sécurité pe défense na lisusu secteur socio pe vitaux. Bakisa nécessité ya diversification na o etali économie. Malgré performance ya 8 milliards na 2021 et 10 milliards na 2022, Premier ministre azali conscient que budget national oyo ezali très faible na kota la ba dépense oyo ezali na interne oyo mboka na biso esengeli esala. Pour les 3 prochaines années, il faut qu'on mobilise les recettes et matati na 36 milliards de dollars, soit moyenne annuelle il y a 12 milliards de dollars. Na o etali ba compte ba province, ya ba entité territoriale décentralisée. Premier ministre a rassuré ba honorable député, ba budget soumis au examen ezali estimé na 10 milliards pour na compte ya pouvoir central. Ba kobakisa 2 milliards pour na compte ya ba province entité territoriale décentralisée ou écotia également en œuvre programme du gouvernement conformément à l'article 12 de la loi au Étali finances publiques. L'hypothèse a élu à peuple. Premier ministre a se limité à rappeler à député que état de siège est la première décision politique au major et zoma qui pona comme makima na est la République démocratique du Congo malgré les difficultés belé au ezali comme monisama na violence eza na gouvernement
na koluka kimia na oyo etali enseignement particulièrement problème oyo etali mesure ya gratuité. Premier ministre a réaffirmé que ezali bon instauré na cycle primaire conformément à la disposition ya article 43 ya constitution. Malgré ba multiples défis, construction ya ba nouvelle infrastructure, amélioration ya qualité ya enseignement, meilleure prise en charge ya enseignement, bosimba ke ba mesure oyo til esali ke 4 millions d'enfants bakota bongo kelasi oyo bazalaki kotanga te. Liboso ya baélu ya peuple, premier ministre a réaffirmé ba promesse mosusu oyo epesamaka na gouvernement na discours na bango ya investiture, notamment respect ya délai ya organisation ya baélection, baccorder déjà crédit. Il y a 500 millions de francs congolais pour na komema opération électorale, pe sous crédit mosusu ya 200 millions de francs congolais pour le démarrage à processus de renseignement général au état de population. Yango eko permettre na mboka basa la statistique peut pas doter ba congolais na ba carte d'identité. Nanga mosusu esengeli boyeba ke Victor Bosoku ekaka oyo azali bongo initiateur ya fondation oyo kumbama bongo na kombo na ye asalisaki bongo réunion préparatif vendredi 19 novembre 2021 pona kolobela bango ete sortie officielle ya fondation na ye oyo kosala mabongo dimanche 21 novembre. Ba détail na Edimba ni pe Michael Bustoto. Na cadre ya préparer mon banquet na sortie officielle ya fondation na yo ekosalema mikolo ezali koya nde ye moko président pe initiateur ya fondation oyo eza na kombo na ye Victor Bosoku ekaka bobenga ye le leader des jeunes moto moko bien ye moko azalaki na réunion elongo na collège de coordonnateurs pe ba chef ya ba cellule ya fondation na ye bondimela ngai ke ye azalaka kutu papa social te kasi mfumu ya ba papa social. Victor Bosoku azoki swe ko expliquer vision ya fondation na ye oyo ezwa mokumba ekosunga bayebakelela kosalisa bato baza na pasi bato bazwa makama kosala mingi mpo na ekolo sans kozela lomeya epai ya moto moko veut dire ezali organisation sans but lucratif kutu etuluku ya bato esi bazala deja babénéficiaire ya bolamu ya fondation Victor Bosoku nyonso na susi ya koluka bolamu ya ekolo na ye apesa atala te atala pe esika moto awuti to pe abimeli te kasi lokola kosunga pe kosalisa ezali cheval de bataille ya fondation Victor Bosoku tina na masolo makoki to lolenge ya kosunga nyonso elekaki open fin Victor Bosoku. Lelo soki omoni tosangani awawa na siège na biso ya groupe Cruise International Business place bureau na biso pe ya fondation Victor Bosoku ezali eza pamba te eza mpona kobongisa ba préparatif ya sortie officielle ya fondation na biso oyo eza na kombo na nga fondation Victor Bosoku. To comprendre eloko moko il faut to investir kaka dans le VDT. Il faut pe maloba na biso investissement na biso et que ne pe na ba aide humanitaire. Biso moko tozaka mtema malamu yango to préférer mieux to canaliser ba effort na moke na biso tozanango moi eloko to contribuer auprès de la nation. Moto moko bien fumu ya papa social apesa atala te Victor Bosoku ekaka les leaders des jeunes akani kotia accent na social ya fondation na ye na tango yo misusu en tout cas baponi na bango baboum babenga bango ba prêtre ye aponi kosunga bayebakelela à travers fondation na ye. Ah Victor Bosoku ekaka moto moko bien ata balingaka ekolo ya yo ba supporter bagangi. Na maso mususu esengeli boyeba kie élection 2023 eza bongo na mbutu po ete SSC na 5 bango baboyi collaboration nyonso na équipe ya Denis Kadima. Bozo ba détail na Micho Olenga. Après mission na bango na Europe pe na Amérique ba des confessions religieuses oyo Église catholique pe protestante bango baboyi ko collaborer na nouveau bureau ya commission électorale nationale indépendante sene na Mukusi bango bazali ko talisa que ba contact oyo ba uter kozwa na Europe pe na Amérique mingi penza na ba partenaire ebele net Union européenne ba organisation religieuse ba autorité belge pe na ba responsable ya département américain chargé à affaires africaines ezali kotalisa que
en tout cas mbela na bango eyokani na oyo etali mise en place ya nouveau bureau ya seni malgré bacontestation bareligieux catholique pe protestant batalisi ke seni oyo ya Denis Kadima ezali na formant ya majorité ya union sacrée oyo ezali bongo majorité parlementaire alors que bango bazali kosenga seni oyo ezali na format ya constitution na oyo etani mingi mpenza consensus fali esalema ndenge elobamaki na mibeko mpo na bango Kadima azali problème oyo azali kobakisama na baproblème oyo toza nango ebele na yango crédibilité pe légitimité bakopesa yango ata mokolo moko te na processus électoral oyo Kadima elongo na baninga na ye bazali kokumbela nyonso eza kotalisa fermeté ya deux confessions religieuses oyo mpona koboya réalité oyo eza en face dossier à suivre. Compagnie africaine d'aviation CA Acheba Priya Kitoko na Airbus A320, Airbus A330 pour leur permettre à à voyager na Kitoko. Pena elengi reportage à Michael Bristoto. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne o etika voyage na défaut. Pour commissaire yango eloko pamba bondi melanga que à travers l'avion na yemo kwake Airbus A330, Airbus A320 pe à terre quel que soit rang social na yo, CAA a pesi opportunité ya ko voyager sans plaignant pour abouki ba prix à commissi yango très abordable billet nyonso eza kokita o voyager partout n'étendue nyonso RDC tina Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social naye, anatina koka mingai na nzotote, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour atafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino li sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus A330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus A330, P2 fréquences na Airbus A320. Et s'il 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi puis après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata. Plus de 80 millions ya mabele ya RDC zali pona kolona kasi mboka ya RDC population aliaka mingi 80% ya biloko oye utaka epa ya bapaya. Michael Bustoto, Micho Olenga Kunga bapesi no ba détail nango. RDC zali na 80 à 120 millions ya ba hectares ya mabele oyo ezali na possibilité ya kolona makitoko. Na français to bengi yango ba terre arable. Mabele ya RDC ezali na capacité ya kolesa plus de 2 milliards ya bato na mokili. Kasi lelo RDC mboka na biso ezali impossible ya kosalela mabele na ye. Tomituni, est-ce que gouvernement na biso na nzela ya ministère ya agriculture, pêche pe élevage bazali vraiment na politique ya malamu na oyo etali vraiment kolia ya ba congolais. Depuis 1960, ti lelo mboka na biso ezali incapable ya koexploiter bongo plus de 80 millions ya terres arables otoza nango. Lelo RDC ezali kolia biloko wuti epa bapaya na hauteur ya 80%. Nzokande biso moko tozali capable ya kolesa Afrique pe une grande partie ya Asie to ya Europe. Kasi 61 ans après indépendance, RDC ti lelo ezali communément na politique ya mbutu na oyo etali kolia. Nzokande kolia ezali base ya vie oyo tobenga yango ba besoin primaire eleki nyonso. Nzokande kolia esengelaki ezala priorité de priorité ya ba gouvernement nyonso
po yango nde ezali besoin ya base na population nyonso. Kasi lelo 10% seulement ya terre arable nde ezali exploité na bilanga na mboka na biso. Na 10% ya terre arable, 70% ya 10% wana ezali kolonama mingi penza na ba province, na ba territoire, ba village, pona ko permettre que na ba mama, ba papa, ba ndeko na biso bazwa moyen ya kolia. Kaka 30% ya 10% ya terre arable yango nde ezali kosunga pona koteka biloko oyo tozali komona na wenze. Eza pasi pe eza soni komona République démocratique du Congo na ebele ya mabele, bankita ya mabele oyo toza nango, kasi na bawenze na biso okomona plus de 80% ya biloko ewuti na mboka ya libanda, bamboka ya Afrique pe ya Europe na Asie. En tout cas, situation oyo ezali ko continuer ko sala pasi yango to interpeller bongo gouvernement pona koyeba ko changer pe ko ba disposition pona ko pesa na ba congolais ba moyen ya kolia na lolenge o balingi pona ko sukisa bongo nzala pe ko permettre na RDC ateka bilona na ye na mboka bapaya pona ko kotsa bongo ba devise. ONG Congo de l'Espoir ya mwana mboka Mao Twene bazali kosunga batu bazwa ba bourse d'études bakene kotanga bongo na Chypre en même temps pe bazali kosala formation ya anglais na informatique. Stéphane Skande, Michael Bristoto bapesi no reportage oyo. ONG de Congo de l'Espoir ya mwana mboka le président Mao Twene eye libino makambo ya bolinga kadi otuninga eza nini Congo de l'Espoir ememeli bino opportunité to libaku ya kokende kotenga na Chypre pour la nouvelle année académique 2021-2022 batie libino ba bourse d'études ya kaka na passeport na yo na ba bulletin ya 4e, 5e pe 6e des humanités na 2 semaines ya pamba oyoki 2 semaines ya pamba ozwi visa na yo kitoko opesi Kinshasa na pipo. Biso ONG Congo de l'Espoir tolobi toza mieux placé mpona kofacilite bino badémarche na courte durée na 2 semaines ya pamba olonge Kinshasa okei kotanga na Chypre. Esilité tellement soucieuse ya instruction ya bana mboka ONG de Congo de l'Espoir etieli bino mobange na salle informatique avec zamba ya bamachine théorie na pratique nyonso eza kotambola elongo kasi yoka tolengeli mpe baformation ya langue informatique na baye nyonso oyo baningi koyekola epa na biso nyonso eza ofele. Merci beaucoup. okanisi esili Congo de l'Espoir ya président Mao Twene etieli bino bacours ya alphabétisation gratuite yaka koyekola français, anglais pe lingala okofuta eloko te otuninga ya adresse mpona barenseignement ya kokende kotanga na Chypre pe bacours ya informatique yaka na route Matadi numéro 3 bis référence Arrêt Libulu Camp Badiading. Kasi mpona bacours de langue to pe alphabétisation yaka na route bypass Arrêt Munongo na avenue Kimwingu numéro 43 p 45 na kati école excellence. Congo de l'Espoir, président Mao Twene balobi toujours derrière vision et gratuité enseignement prôné na président de la République Fachi Béton Boye. To changer chapitre, to kene bongo na religion pour nous sabino que centre missionnaire d'adoration Semana Mukuso et Kamamaka ya révérend pasteur Micho Olenga Kunga bazali ko organiser 5e édition ya convention de vrais adorateurs du Christ Kovako na Mukuso et Kobanda bongo du 5 au 12 décembre 2021 et en même temps bazako fêter 5e anniversaire ya Sema. Michael Bristoto a expliqué bino na commentaire haut. Come on, join me, let's pray, Lord God. Tango ngonga ekokaka olinga te lotomo po esi ekoki makambo esalema Kinshasa tango ya makambo ekoki avec 5e anniversaire ya église centre missionnaire d'adoration Semana Mokuse we kumba maka avec impact pe idéologie
et pas à l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu, le pasteur Michel Lengakunga. Bazako organisé convention des vrais adorateurs de Christ. Kovac na mokuse 5e édition. Yambalo yote meza, quand c'est l'heure, c'est l'heure. Et wow! Kovac yambalo yo, et zande likambo yangonga. Rendez-vous za komanda dimanche 5, si dimanche 12 décembre 2021. Chaque jour de 17h à 19h45, 8 journées mon coca de démonstration, Yangouya Yanzambe, ya epakwa, Kolo ye moko kozala au rendez-vous, Nangwende na ya bokonzi, Monte kopela kosaganate, Bikabwe kosalema, et bongo basali Yanzambe, Bilombe oba kokumbela milulu oyo, 5e édition à Kovac, Pasteur Faustin Ikaka, Pasteur Raphaël Vubu, Pasteur Ezekiel Beponga Yasema, Pasteur Dona Ebondo ya Mwanda, Docteur Stéphanas Kande, Peye Moko Otia Milulu, l'adorateur qui fait bouger les trônes de Dieu et qui fait trembler les démons. Révérend Michel Lengakunga, Kozanga na yokutu rendez-vous ote yaya, Otuninga Kozala Wapie, temple du centre missionnaire d'adoration Sema, Oyo Somi na avenue Kimbangu numéro 2, quartier Sebo na commune à Mongafula, référence croisement et baveni d'Amsope Kimbangu, et bon mon côté Ndoule, et Ngaye, groupe Maranatha, ba connecte la bokonzi ankolo, et l'ongona ba groupe Misusu. Ah oui, les lots et ça les lots, wana et ça kadonza ba pesio, au travers 5e édition à Kovac. Quand c'est l'heure, c'est l'heure. Ngonga et Koki, Kozanga te. Somebody, yes, let us praise the Lord. Tokota bongo na ba fait des sociétés pour na sabino que problématique ya ba érosion eza konyokola na RDC population ebele pe lisusu makambo etali insécurité population azali kolelande esali que ba reporter ya info linga la ba réfléchir na dossier oyo Golanda. Phénomène érosion ezali kokoba se kokoba bisika ebele République démocratique du Congo eza na ba tête ya ba érosion ya ndenge na ndenge na ba différentes provinces même soki otamboli okoki kobanga komona ke mokolo mosusu population akoki kobunga bandaku ezali kobukana banzela ezali kokatana pona likambo etali érosion ndakisa oyo bozali komona ezali gouffre moko munene entre ville ya Kikwit na Chikapa bino moko botala ndenge ezali kosala ezali kaka na ba province te même na ville ya Kinshasa ba différentes communes ezali kobundisama na ba tête ya ba érosion na ndenge ya kosakana te to banziki awa na ville ya Kinshasa ba autorité ba kosala makasi lokola toza na saison sèche esengeli bayeba na kotala likambo etali l'érosion pamba te tango mvula ekozonga ekozala yindule na yindule ko déposer ba germe de fleurs partout nzokande politique ya ko combattre ba érosion esengeli esalemaka na période o ya saison sèche. Yo muto lingaka kolata basapatu ya kitoko opoza na valeur ya mokwake okonvie kutu poto te kene mbangu na 7e rue limete pa ya papa griffe okozwa mokoto no ya kano héritier mapindemi igontingi basali bino reportage oyo. Baye nyonso basepelaka na basapatu ya kitoko, basandali ya kitoko oyo ezali poso ya nyama, bakwiri ya ndenge na ndenge oyo ekuba esika ezaka kase moko na place commerciale na 7e rue limité epai wapi papa griffe sa père d'état azali kosala mikoto ya malonga oyo ekuba boye esengeli kaka te kolulaka oyo ezali kouta na mikili ya bapaya na mboka na biso République démocratique du Congo toza pe na batu bazali capable ya kolatisa bana mboka na biloko ya malonga ndenge papa griffe sa père d'état ye azali kosala biloko oyo ekuba rien envié na oyo ezali kouta na mikili ya bapaya yango oyo ezali kosalema okiti kaka na 7e rue na commune ya Limete na place commerciale omoni mbala moko papa griffe otali ofungoli monoko dans musala maboko voilà pourquoi papa griffe sa père d'état coordonné un frère na boulot ya Jimmy Stone na beti mbunda pona nini client nyonso aye awa azanga koloba teke ba congolais ba mitema mabe azanga koloba teke ba konzamuka ba mitema mabe botunanga pona nini botana ba œuvre artistique oyo souci ya papa griffe ezalaka nini chinois ba petchana ba chinois ba kolatisa biso te soki ba bina karateka oui mais na ndenge pena makamba forme population congolaise tanga azolata babora ba chinois ba turc et ça la mawa trop même na bawara mais souci ezali population là ta vrai
mais l'autorité mboka bazo comprendre te ils ont ça la souci à trop. Imaginez bino morotala neti babiloro o na lati awa mundela auta na mboka na aya sombi akenango mais na mboka na biso batu bazo somba ebele mais ezokoka kolatisa population nyonso tout. Donc on a signé ba konza mboka président de la République, premier ministre, il y a primature, on a vu ça sama, aux agents. Donc, bon, mais quand on solo là entre bino na bino conseil des ministres, bon, maintenant le solo a pas grave sa peur d'État. Donc, on a sali trop namboroyo et vous allez bien ceux qui vont soutenir la population congolaise à la takelo bien. Ezali boye bande konyonso bokende musika te pamba te basoulier tout ba chaussure ya Papa Griff azali kosala e komi kobimati na mikili ya libanda bino moko bana mboka esengeli bo profiter na yango na ba prix moko abordable hors de toute concurrence ba prix oyo e kosepelisa bino e pa ya Papa Griff sa père d'état. Tozonga bon la fait des sociétés pour nous sabino que ba reporter ya Folinga la bakita ki bon na commune ya Ntele précisément na quartier Mpasa et pas wapi balakisa ki bino difficulté ya mai ya régie des eaux oyo population azali koyoka kuna bozwa reportage oyo. Awa tozali na commune Ntele na quartier Mpasa population bazali ko souffrir makasi na likambo etali mai ya régie des eaux ba habitant awa batoka kaka ba mai ya mabulu kaka ndenge bozali komona na ba image tala ndeti oyo azotoka atie na cantine mwana oyo pe ya muke ye wana memi ake nangu toyebi te soki bango bazalaka kaka na capitale to pe bavandi na province e bongo bino bakonzi bobetaka ta tour te kotoyo pona koyeba soki population ya awa bavivaka penza ndenge nini. Tozalaka vraiment na problème ya mai tosalelaka eza oyo ya libulu ya komela to katisaka mwa tokenda mwa ba distance pona ozwa mai. Donc ba pompe vraiment eza na pasi po ekota na ba mapango ya batu. Do tokenda ka ba distance ya musika pona kozwa mai. Soki ba konzi ba okiko kozwa likanisi yako. Lokela biso moyen ya côté la biso ba pompe na ba mapango et ozala vraiment kitoko makasi. Bazali kosenga kaka na gouvernement pe bakonzi ya régie des eaux babwaka misu côté oyo po boye moyen te boya kochela bango mai. Merci mingi na bino nyonso balandi journal à peuple pona peuple awande to sukisi journal na biso na sima ya caméra Domi Bendelo azaki bongo assisté na Alain Boala na montage Fabrice Londombi supervision kuma pa héritier Mapinde mi le coordonnateur na biso Micho Olenga Kunganga na bino tokuta mikolo o ezali koya avec le même plaisir. C'est un leader ya Congo profond, leader na mapata, asilisa luxe ya avion, atia complexe ya avion mopandi, compagnie aérienne ou etika voyage na défaut, pour a commissaire ngwelo ko pamba bondi melanga que à travers l'avion na ya mokwake Airbus 330, Airbus 320 pe à terre. Quel que soit rang social na yo, CAA a pessi opportunité, ya ko voyager sans plaignant pour a bouki ba prix a commissi yango très abordable. Billet nyon seza ko kita o voyager partout n'étendue nyon soit RDC, tin na Congo profond. Prix à billet, engaye, neti kaka nyampoul, et comme très abordable veut dire, moto tout quel que soit rang social na ye, anati na koka mingai na nzoto te, pour na ko voyager. On peut femme d'affaires, commerçant, politicien, responsable d'entreprise, enseignant, et ezala yo chayo, les lots na modèle CAA, boukeli ba prix à billet, ni melanga que complexe ya ko voyager, sili, pour a tafouni ba prix, et commis très abordable. CAA a tieli bino les sous 5 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Goma Kinshasa, na Airbus 330 na ye, 9 fréquences mokoka par semaine, na destination Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, en raison de 7 fréquences na Airbus 330, P2 fréquences na Airbus 320. Et s'ilité 2 jours par semaine, vol à Kinshasa Lubumbashi Kinshasa, et Kobanda Kozala avant midi et après-midi. Ah, CAA, Osaka Boepoa Nini, au commissaire ko voyager na Congo profond, na first class, veut dire première classe, Masolo et Sili, luxe pe noblesse ya Nyama, mais na Congo profond, mon côté na terrain, CAA, mfumu ya mapata.